Merci ndeko na yo kuna na zola na bino soki mutu les ali na opposer sur mutuna ndeko merci Matondo ok tona ndeko muso alinga pe atuna mutu ne be alinga pesa pe o aye contribution na ye ndeko Uhuru donc to yambi na komba kiponza ndinga na komba liberté freedom. Alors bonsoir ndeko Uhuru ndeko merci la komba la l'émission na la commission qui kiponza cette vendredi mutuna na ngaba na ngatu na na utokota parati na sisi system na tena kini mutuna na ngatu na le konini na beaucoup de ça ba congolais qui sont basés na monde entier avec pour apprendre la situation de l'état na Libye pe na Côte d'Ivoire nini beaucoup de ça ba congolais na pour aller là Uhuru na dola na video merci ok Uhuru ndeko l'émission na benga alors Uhuru ndeko merci mingi pe matono mingi ndeko opesi biso mutu ana donc avant to pesa to répondre na mutu wana na lingi mandeko à répondre question oh mais tout na tout avant question exactement important pourquoi nding to ko ça va leçon na Côte d'Ivoire question ezali nini pourquoi ba attaquer biso na Libye pourquoi ba attaquer biso na Congo ba attaquer biso na Haïti ba attaquer biso na Côte d'Ivoire pourquoi tout le monde lion admis se longine ya solo pour tout le monde biloko siko matono mingi ndeko pona question ana tunungeza vraiment makasi partout place de ça na ba Europe hein biso toza na Angleterre bandeko na France ba misusu baza na Canada misusu na États-Unis misusu na monde occidental hein en bref hein monde occidental ce qui est là moko to remarquer ça que crise économique et koti makasi hein crise financière eza makasi na Europe Europe ezobunda pona survie na emoko hein au moins que soko moni ba grand leader européen net ya ba siko net ba Tony Blair aloba phrase moko abike non the power of balance is shifting. Et nous avons que Bokonzi ezolongwa place mesana kozala ezokembe bisika misusu. Donc Bokonzi est dirigé mokili mobimba na 500 euros koleka eza Bokonzi ya occidental impérialiste occidental. Impérialisme occidental est comme na suka nango et bunde la survie nango. Tobo sanate ke etongama na musala ya ofele ba hindu koteka ba hindu ko coloniser population majoritaire mokili mobimba donc oyiba bloka bat et tongama bongo parce que to ba to utilisé mon crise économique tout ça ma clair hein to utilisé ma moi maloba donc mo ya banzela ba kompala ba mbe bana mpiaka c'est vrai yangwana mpiaka bazangi mbongo yangwana bazana mpiaka et kawana isa que non nenga kala mba tang bazangi na mpiaka ya 500 ans ba takaki population ya monde ba kendaki na Afrique baki na Amérique du Sud babenga lelo Amérique du Sud Amérique du Nord baki na ba Inde Asie partout ba bimi baki ko créer ba condition ya génocide pour bango ba yi ba ya na pa na bango ba salisi biso ba tumindu musala ba 400 ans ba futite pour na bango économie na bango ivanda place eza mais lelo ba to mokili lelo majorité de population tala ba arabe ou tala ba chinois ou tala ba américain du Sud au monde que batu nyos ba telimba bike non makamu susu te ke biso to liaka $1 par jour ezate makamu susu te yo ya ozo la richesse na biso okay nango epana kuna ezate biso so ko ozo richesse na biso to kobunda yanga to moni ke no crise yango et s'approfondir sur makasi et créer conditions mo que non pour na survie na bango survie impérialiste a décidé que non attaquer les sous ninga attaquer 100 ans passé attaquer population monde yanga to moni na Afghanistan yanga to moni na Irak yanga to moni na Libye yanga to moni na Congo yanga to moni na Côte d'Ivoire pour ba que survie na bango esinga ba attaquer biso les sous na état moko barbare ba bouma biso ba créer conditions de génocide ba faciliter pillage ba convaincre biso na mutu na biso que non résistance ils ont antinaté sinon tu beaucoup fait belé mais les lois qui les changé pour chaque jour impérialiste ba front ils ont fondé ma c'est qu'on fondé contre ba qui na front contre Irak ba comme na front contre Afghanistan ba qui na front les lots na Libye front kuna na Égypte front na Tunisie ata yo mutango zaki mbenga makasi ndenge nini ko o mesana obeta bato mais bana nyos ba na tu amikemi ke ba siliki ba obendo na makolo. Donc suka na yo neza wana okolala kaka yango na lelo to oloba na bande ko mwindo nyonso pe bande kwa Congo ke non ennemi na biso à numéro 1 impérialiste occidental azana trouble azoko kal susute yango lo moni ya moko bata na Libye kuna tokita
bayebi ke so to kiti ba boat na oh babi ke no a single boat in Libya hein ba américain babi ke ata boat moko soda mango ekita na Libye te po bayebi ke ba banga so ke kiti esengi comme ba guerre milai ya ba 10 ans est-ce que guerre za mbongo est-ce bana mbongo ya kobunda guerre à 10 ans na Libye ezate yango le monde lelo France azo utiliser moko azui oh eza ba ethnie nord contre sud abatami sima nord abatami sima Ouattara bike non eza Ouattara mta gagner élection il faut gagner après moko soka poussa pembe na bimisi minu na ena manzaka abomi ba Afrika après tanga ota TV teo bango na bango ba bomana eza crise na désespoir il y a Occident pour survivre crise économique il y a un petit ça là que babouma boy il y a un petit ça là que non babimisa manzaka babimisa vraie identité na bango il y a l'opposition na biso ba internationaliste africain to lobi boy na bana Congo que to yena plan international ya libérer Congo to dans la plan national na international mutu tout aza sérieux lelo na Congo pa lobi kalinga libérer Congo il faut toute une question impérialiste tanga oyo sani tant impérialiste oya gbabo impérialiste yo aye lelo sala ni impérialiste français yo préparaki ba ndeko na biso à Côte d'Ivoire qui bitumbeza na Ouattara mais impérialiste français aye pour préparer population va défendre mboka te contre impérialiste français yanga to bilelo na Congo tota ba parallèle MONUC aza na Congo na Côte d'Ivoire oni ekuna za abimisi déjà minduka obeta aboma basi na biso bana pe bakoko na Congo kuna MONUC ay bomoni rola MONUC yango wana alakisi bino yango bien na Côte d'Ivoire ki aye wana te po asekisa bino ndeko na kasi te bozo mona image na sima na biso bana na biso na Congo bozo bamba oni mabanga na Kivu soki bazo yokana bazo coopérer bien na bande ko na bis na Côte d'Ivoire na bande ko na bis na Haïti na bande ko bis na Somalie au moins neto ça bon bien au moins eza mais bana wana Kivu abuna ka bango moko comme bata Kivu ba ebene ko bazo na contact mo na bande ko bis na Katanga ba contact mo na bande ko bis na Kisasa donc tozo photo bu no combat moko mboka moko Afrique moko to bat moko do ya kimena na makasi na biso donc kimena Congo na makasi na biso donc ndeko continuer ozoloba ndengo lobika ndeko kimia na Congo na makasi na biso kotombola Congo na makasi na biso moko to compter institution moko internationale la communauté terroriste au bango babenga la communauté internationale baroya baya osanini baya ko servir intérêt na bango ndeko yekola ba lutte ya baninga na Libye kuna communauté soit-disant internationale azoboma na côté Kadhafi na côté abatu soit-disant babenga ibango pour la communauté internationale impérialiste occidentale bazomona nini baomona ba arabe moko boy vina bango na tina peuple colonisé so que za ineti problème wana na Danemark yo kasi ke bango ya bona ba avion ba boka ba kufa Belgique yango na gouvernement zate est-ce que ba na Belgique non bino gouvernement zate bota gouvernement ka to ko intervenir non problème na crise là. Mais comme bango nyonso va s'identifier comme nation colonisateur, comme biso nyonso ba congolais, comme biso nyonso s'identifier comme nation colonisée, nation karoya aye kumba moko panza yo, bomo na bino moko na Libye. Libye za ngo grande puissance te, mais ba 43 pays na mercenaires na banini pour ba mater gouvernement peuple libyen na. Donc yosko za na Kivu obunda contre Onika yemoko na Kivu ozana Kisangani obunda ka contre Onika yemoko na Kisangani ozana na Katanga obunda ka yemoko donc est-ce qu'on gagne vraiment chance ezatendeko chance ezata muketo gagner po muto yozo bunda na ye aza organisé à la lettre muto yozo bunda